biso esilaki mokolo mopemi Maria Madeleine Nandri wa ye Maria mama wa Yakobo na pe Salome basombi malasi bakende bongo kobongisa nzoto ya Yesu na tongo penza mokolo nsima ya bopemi bakei kotala lilita bongo balobani nani ya kolongolela biso libanga olilita batali bamoni libanga lisusu te libanga lisusu lilongwe ezalaki libanga linene mpenza elenge mobali alobi na bango kobanga te ozali koluka Yesu wa Nazarete oyo awaki okouse azali awa te asili asekwe yaka likotala esika batiaki ye okende koloba na bayekoli baye mpe na Petro te akokende ogalilea liboso ya bango okomono ye kuna se lokola alobaki na bino omona yo Mama Helene Bongo Wamboi azoma kiukati ya libota ya biso ezala libota ya bana banzambe
ezala libota ya biso ya makila meki kotuna andeko ngale kopesa biso mwa bomoi boye alobi azalaki mama oyo boye moto soki babengi ye mama lokola te azali oyo boye ayebi kosambisama moboti omona bomoi mpe boye abotaki mpe oyebisa biso te aboti bana motoba kati ya bana motoba banei bazalaki babali epi babale bazali basi okola te maboko manzambe azoki mpe likambo ya kozala bongo mokami moboko mpe okati ya bana baye akoti bana wana mpe bakoli amoni bakoko na bana mpona koloba te mama eleni akokisi oyo yayi mpe etinda okati ya mokili lelo okoki kopesa te nzambe merci te nzambe merci zambi olingaki te mama eleni azala kati na biso nzambe merci papa te olingaki te mama eleni apesa biso bomoi biso bana na ye nzambe merci papa te soki na nzela ya mama oyo te me tomonaki bomoi te toye kopesa nzambe merci zambi alingaki te mama eleni azala okati ya biso awumela okati ya biso atika mboto lokola atiki okati ya toye kopesa nzambe merci mpona likambo asalaki na mama wa biso epai lisusu bakoyebisa mpe biso te mama eleni asuki bobele kobota bana ya nzela ya nzoto te kasi lokola mokristo atingamaki mpe na kobose ya yesu azalaki mokristo monene ngona na wite bamama bayebe elongo bazalaki kosambela ye na ye na bakartier na basebele mama légionnaire monene alobi tika tokende kolela te ndeko na biso azalaki moko wa biso mokristo tonyataki na ye chapelin lezanga omosambi akei omona nzambe tala prince ya malamu mama atiki okati ya mokili eloko ya malamu mama atiki okati ya mokili yangona tolobi te tokolela ye sono lokola sira alobi te soki ndeko na yo awei lela ye lela na makasi bato bayeba te obungisi ndeko sono mpe soki kobomba ye na lokumu lokola ekoki na ye yango wana lelo tolobi te malamu tobanda nano kolela ye na mai ya miso mpe toleli ye ya solo kasi lokola bakristo tolobi te tokosuka obele kolela ye na mai ya miso te malamu tokonza mpe ye na sako ya miso lelo nzambe apangusa mai na miso ya biso asalisa te mai to ya miso tosopi yango tobimisi yango ebongwana eloko esengo kati ya libota na biso zambi vrai consolateur sur le Seigneur moto ayebi kokonsole bato te kobele nzambe moto ayebi sete ya likambo ezelo ya yesu po tokoyoka ye toyoki na sango elamo yango wana tolobi tete lelo tolekisa motu boye na kotika mama wa biso maboko manzambe ayokela ye mawa atala bisala milamo asali to kati ya mokili azalaki komibetele lokola mwasi mpenza mpe akokoli bana na ye ekota na ye na artere na ye azali kosala oya komilendisa na kati ya biso komilendisa na se na maloba manzambe yango toyoki olitangila yango aze kolendisa biso te ofandi okati ya mokili ozala kolota te ofandi okati ya mokili ozalaka vigilant ofandi okati ya mokili oyebaka te nazali nde gérant mokili moye mozemwa ngai te nazali je suis là pour un temps nazali mpona mwa eleko ngonga moko na kozala esu te kende yango balobi na biso tetala moto ya kwanya azali moto oyo boye akoyekolaka bomoi boye mokolo na mokolo akotalaka etamboli ya ye ya mokili mokolo na mokolo nayebi tete nzambe apesaki nga bomoi mokolo moko akolongota bomoi mokolo moko akokabata ngai mpona koreve kati na mokili te atumomo nazala korefleki te likambo ekomeli mama wa biso mokolo moko ekokomela yango babi mokili ngonga mokili moze lokola mai ya bwato ekenda ngambo ezongo ngambo mokili moze lokola mbanga ya taba ekenda ngambo ezongo ngambo et la vie c'est comme ça tondima yango to asime mpe yango na bomoi bwa biso ezali na mokolo moko na botamaki eza mpe na mokolo moko na kozalisi na mokili o te yango wana na preuve que mama tozalaki na ye
tobikela kina ye toseka kina ye lelo mwango mwanzabe beti kona ubeti kona mbele kwa ya biso eza na interpellation na yina kumanyula mumoni mamajita na fanya wakule ton mukolo mwana kozalisite kuna yina kumilengeleke komimoko na kulanzela ya nzambe komimoko na kulanzela ya lusambo zambi mukolo mango likambo la mobe likokome na ngai kuna likomi pe mama wa biso nzambe asalisa biso oyebaka te likwela boyeboye likolekaka mokolo moko te osilaka mpe mokolo moko te bitingami na bomoi wa biso bana alors so nazali kokristu nayeba kotikaka bomoi wa ngai mokolo na mokolo maboko banzambe po te mokolo mokumbela mpe ngai nakenda na boboto nakenda na boboto tosambola biso boboko ya lelo ezali te nzambe oyo apesaki mama bomoi nzambe alinaki mama azala moboko liwa biso lelo alukela ye esika ya kopema lelo atika bongo simetiere na ye polele lokola esalemaki na yesu oyoki yango sangwela yesu ayoki mpasi mpo ya biso yesu andimi komipima mpo ya biso obele biso tolike te akoki te malamu toboma ye konzete ya komose yesu alobi tala mama wayo ye wana tala mwana wayo ye wana suka yesu akati motema waye bayekoli batali balobi te tokoki kotiola nzoto ya moto te nzoto ya moto te na valeur si lokola te kopesa mpe valeur na mama wa biso lelo nzambe akoyi te loba tete asi akoyi tosengeli lisu na ye te non il y a une communication totale entre le vivant et le mort comment ozali basengeli na masakisi na biso biso mpe tosengeli na grâce ya bango yango wana toyeke tokoki kokwaka ye bongo te lokola moto awe na bitumba malamu tomenya nzoto na ye te lokola bamama oyo boye bayokisango na liwana ya yesu bakwaka lokola bapostolo babi te nzambe aweye tozwa nzoto ya ye tokenda kobomba yango lilita te bakamati nzoto ya yesu baki kobomba yango kati ya lilita bamama balobi te te akoki kokende bongo te tika toluka ndenge nini tokoki kokende kobongisa lilita ye oyeba kopesa mpona nzoto yango oyeba kopesa lokumu na nzoto yango ebanda na biso te ndeko na waka sina alobi yango polele lela ye sala bilaka bongisaka lilita na ye basengeli na sambo na biso yango basomi malasi bakei tongotongo babitokela kobongisa nzoto ya yesu likambo ya kokamwa mpe kobondo biso na poko ya lelo kokenda bango na makanisi te bakende kobongisa nzoto ya yesu kasi bake kokuta te libulu litikali pamba libulu litikali pamba ezalaki esengo mpo ya bamama oyo okasa te bayini te alobi te tala oze koluba nani yesu wa nazarete oyo babakaki yo kokuse azeli soko te asili asekwe sango esengo emini sabi bamama bakendaki te babongisa nzoto ya yesu yaki na poko ya lelo oti kolela mama wa biso yesu azali koboni basolo bakondo mitema na biso apesa biso elinga te mama abandi bomoi kosuwa sika aki kobanda bomoi kosuwa sika bomoi kosika mpo yesu yengai aleki na nzira wana sango na biso ete mbulu ya mama itikala pamba sango ete konyata lelo na poko ya lelo bilulu biso osala poko ya lelo etele mama mbulu ya ye nako ye esuka ezala vide akekofanda desika nzambe aleke epona yesu kristu baze mokingo lamo bakobondo mitema na biso bayekota asalisa biso te kokumba lelo tolekisa yango malamu kama moko te mpo ya kopesa lokumu na nzoto ya mama wa biso amen. Wamanzambe toyoki maboni mitema na biso biso bakristu tokoki kotia eliki ya kobele epai ya kristu oyo alonga likoma yebi sika batokondela nzambe tata eliki enene akoyoka
Ipoya Eklesia ya Nzambe ORC ile misango ya kuite boniki kwa Bakristo ila kisabango mwila kwa Kristo Ipoya bandeko baye na wei ya Kristo nga mama Helen Bongo Nzambe tata apetulaye kaino Bongo akolisaye Bongo kwa ya Nyembo tosami Batikani awa omotema nza libotela makambo po Eden Yesu apesa bango mpiko lisusu mpe alemisa boyambeli kwa bango kuya bandeko babiso bazali kobunda na mpasi koyambelwa bango kosalisa bango te bakanga motema balanda Kristu lisuka tosambela Oya misubanso tusangani awa lelo siko ya Kristu elongola mawa omikino biso okati ya makambo manso tobisa lokumu sina Nzambe tosa sengi okoko ya lelo na kuyamiko ya ye okisa biso na bango Nzambe na Kristo mobikisi wa biso obileko biso Alleluia. Kumi utamu ya mafuta kukozala mafuti sali ya lukuma ugoto
pote nzambe ya bokasi nyonso ayamba libozala biso baso. Sambela emokozi oyokela mosaleli wa yo mama Eleni Mawa okonzela yo misa po ya ye te tosenge yo pesa ye bomoi wa seko omboka okobondela bongo nzambe Yesu Kristo mokonzi wa biso oyendo biso. Wana musala kwa biso peli liki ya biso yo tata musantu nzambe ya bokasi mwanso pe wa lobiko ebongi totondo yo po ya Yesu mokonzi wa biso ye moto ayebi biso elike ya sekwa tozali na mawasolo azali tosengeli kowa kasi elike ya bomoi wa lobiko ekokondo biso oyo bato bayambi yo mokonzi bomoi bokosila te kasi bokobongwana ekufi ndako efandaki biso osi obongisela biso esika ya kofanda seko likolo yango wana elongo na banzelu mpe na basantu banso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba banso. Lizibali ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo sokisa mabonza maye eli bosantu batikela mangobela biso soto na makila mamokonzi wa biso Yesu mokolo bakangaki ye amipesile ya dili koyoka mpasi akamati lipa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamata mibolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai na kokaba yango oya silisi bamokolia akamati mbekeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamata libobele yango bino banso
ezali ya makila mangai makila mabondengo basika mpe baseku makosopa na po ya bino mpe po ya bato banso na ntina te bozwa bolingisi bwa masumu bosalaka boye po ya kokanisa. Mokonzi Yesu tokoyamba solo mokonzi Nzambe kokanisa liwa mpe nsekwa ya mwana wa yo kokonzela yo bilei kopesa bomoi bwa lobiko tokotondo yo Nzambe olengi biso awa mpo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristu elimo santu asangisa biso tokoma se molimo. Mokonzi kanisa eklezia yo epalangani ose mobimba okolisa molimo bayo mitema ya bana bayo kanisa papa wa biso leo na episkopo wa biso Fridolin lisangala ya episkopo na banganga Nzambe baso mokonzi okoko ya lelo kanisa biki mpenza mosaleli wa yo mama mbongo oyo atiki biso elele azalaki na biso longoli ye ose boye obiangi epai ya yo na batisima waki liwala ya Yesu komwasekwa mpe sekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ba biso basusu bawei azalaki na elike ya kosekwa okanisa bayebanso batikise eye oyamba bango mboka yo bamona elongi. Okobondela yo yokela biso basomawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na mondomo Sainte Maria moboti wa Nzambe elongo na Sainte Joseph molongani wa ye elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso bayesemwana bamite mpe bakanza bazalaka bandeko bayo awa osi bongo tokumisa mpe tokendela yo na Yesu Kristo mwana wa yo wa boye mpo ya Kristo elongo na ye mpe okombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata wa bokasi bonso ozali lelimo santu Nzambe moko tobilengo biso mpona mobikisi atini mpe atei biso kosambela losambo yele Yesu Kristo alakisi biso tata wa biso na yo bokonzi mokonzi Yesu Kristo lobaki na bapostolo te na kotikela bino boboto na kopesa bino boboto bwa ngai otala masumu ma biso te kasi tala boyambi bwa eklezia ya yo pesa yango boboto mpe komisa yango libota lioko yo ozali mokonzi tobileko biso boboto bwa mokonzi bozala na bino banso bandeko mpo ya kolingi Kristo botombelaka
mwana bato mokonza bobyango lipati yaye Oziaroli batoba sotata pesingai baboya epai ya ngai baye epai ya ngai na kopaka bango mokolo moko te ye mokonzi olebisi biso na komono esantu tozenge yo mpo ya mama wa biso Mama Helene akomaki mwana wa yo na bakisimo pitola ye na nguya ya misa asepela oboboto bwa Kristo seko obondela okozalila Yesu Kristo mokonzi wa biso obileko biso. Nous savons pas si la famille AMO pour la
suite de notre soirée. Je tiens d'abord à remercier ceux qui sont venus nous soutenir émotionnellement dans ce salon. Moi, rien que le remerciement. Il sera le moment légèrement accompagné jusqu'à sa dernière minute. Merci et merci. Donc, merci Mariana. Merci. Devant nous pour la bénédiction finale. Merci beaucoup la paroisse Saint-Michel pour la messe. Merci aussi à notre abbé pour cette messe toujours pour rendre grâce à notre Seigneur et aussi laisser cette cérémonie d'enseignement. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? On acclame très très fort pour s'il vous plaît. Le maître des temps et des circonstances, celui qui a voulu qu'on soit tous réunis dans cet espace, dans cette salle, en ce net moment. Nous allons à présent mettre une pause musicale, puis dans tous les minutes, nous allons continuer avec le programme. Nous vous annonçons qu'après les témoignages, nous aurons la musique avec la musique religieuse.
avec notre sœur Keren Africa, qui va agrémenter cette soirée, toujours pour honorer la mémoire de notre très chère maman Hélène Mbongo-Wamouli. Et après la musique religieuse avec notre sœur Keren Africa, il y aura une équipe de fanfares qui viendra aussi nous agrémenter pendant quelques minutes. Et à la fin, il y aura l'orchestre folklorique qui vont aussi agrémenter cette soirée jusqu'au petit matin. Et pour demain, nous serons déjà à partir de 8h30 ici et à 9h juste. Depuis le moment Hélène sera exposée ici dans cette salle dans les Vijana. Nous allons commencer par une prière d'ouverture. Il y aura une courte exhortation et après l'exhortation, il y aura la lecture de la biographie. Qui sera la question pour nous d'avoir un peu l'idée de ce qu'a été la vie de notre très chère maman Hélène. Et après la lecture de la biographie, nous aurons le mot des enfants. Après les mots des enfants, il y aura une série de témoignages qui seront aussi pour demain. Et après, nous allons passer au dépôt de germes de fleurs qui seront suivis du recueillement. Après ce moment de recueillement, il y aura un membre de la famille qui viendra nous dire un petit mot de remerciement. Puis M. l'abbé reviendra à la dernière position pour les absoutes. Après les absoutes, nous allons directement prendre le chemin de la nécropole de l'éternité, c'est les bambous, là où reposera éternellement la dépouille de maman Hélène. Et après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver ici pour le moment de consolation. Voici ce qui sera le programme de l'événement. Mais pendant ce moment, nous allons mettre une petite pause musicale, le temps de continuer tout juste après. Merci. Voilà, on nous signale qu'au lieu d'une pause musicale, nous allons laisser la place au moment légionnaire qui ont prévu une cérémonie pour honorer la mémoire de maman Hélène. Nous laissons la place au moment légionnaire. Merci. Ok, voilà, ma maman légionnaire va signaler bisous que va la cérémonie de Barouka Kalobi. Et à présent, nous allons continuer la musique par DJ. Et nous tango tokozonga pour notre témoignage et tokozwa maman de notre sœur Keren pour donc il y a animation, il y a musique religieuse. Musique s'il vous plaît.
epai na yo